Repos. Commandant d'honneur, à votre place. Tambour, en avant, marche. Chef d'équipe, à vous. Musique, garde à vous. Équipe d'honneur à mon commandement. Musique. Garde à vous. 1, 2. Ouvrez le bon. Ouvrez le bon. 1, 2. Repos. Papa Yuma Kanyoma Larson. Flûtiste kimbangiste. Fliki Bongolo. Pipitre basse. À l'occasion de votre bénédiction nuptiale avec maman Rachel dans la paroisse de Kasavubu, commune de Kasavubu, ville-province de Kinshasa, l'équipe d'honneur du Fliki, agissant au nom du président général, le révérend pasteur Kiamazoa Luyeye Alpha, procède à la cérémonie de votre décoration au nom de tous les flûtistes et au mien propre. Le commandant d'honneur, Mamboudé Diramis, inspecteur général. Nos sincères félicitations. Chef d'équipe, à vous. Tambour roulement, petite musique pour la décoration. Équipe d'honneur à mon commandement. Musique. Tambour, roulement et petite musique pour la décoration. 1, 2. Ainsi prend fin la cérémonie de votre décoration exécutée par l'équipe d'honneur de l'inspectorat A. Chef d'équipe, fermez le banc. Fermez le banc. 1, 2. Fliki au champ.
Al. Merci Flicky. Merci Flicky. Alors, le protocole est à disposition pour la cause que ça va marier. Parce que si vous tokoti na tangu ya bakado, tozongeli, nde to utai kolobake bakado ekolekama na désordre te. Oyo nyonso azali na posa ya kopesa cadeau, le cas est pas ya papa secrétaire oyo azana micro pour na okomisa kombo. Sur ce, tolobi boy ezo banda na église. Église kuna toza na tata mukonzi ya ekolo ya Congo azali kati na biso ye moko révérend Mududu azali sima famille ya révérend Mududu président du collège ye akolanda nde toye kozwa apeki donc bana banganga nzambe ya Kasavubu cellule 6A. Les enfants des théologiens qui bangisent dans la faculté de théologie, Tozui, famille, les étoiles, dans le monde entier, Tokozwali Susu, génération SKK, Bango Wanande Batbakoleka, Ijiki, Bongolo, cellule Irebu, salon Winner, famille, ya Vatusidi, Bango Pe Bakoleka, famille Imposa, wana ba famille na bango, Afki, Kasavubu akoleka, Ijiki, Kasavubu akoleka, Apaki Bongolo. Tozali lisusu na Babokilo ya mama Kolari, bango pe bakoleka. Famille Amisi akoleka. Maman Brigitte et cellule Bosenge ya Bongolo. Alors, tolingi batan morte. Tolingi batan morte. Dès que musique ezobeta, tole kambala moko po, to silisa Flicky à vous. Bana Maniema pe bakoleka. Église à Bongolo. C'est église à Kasavubu.
Allô, 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 allô. Maman Dedine. Maman l'a dit rosa micro ngonge koki. Boya rosa micro pour l'animation. Papa Sek. Banane babele mili boso malobe pa na yo. To bandi bongo na église kimbangista ya Kasavubu pe ya wana ezali bongo église commune ya Kasavubu bango wana baza koleka. Merci beaucoup papa secrétaire na maloba wapi osili kopesa biso wapi tosili komona bureau communal ya Kasavubu oyo kotambusamaka epai ya Elombe oyo toyebi biso baso na kombo ya maman révérende pasteur Kiambongo Kiamaka Alphonsine mwasi mobali katikati na mosala ya tata Simo Kimbangu ye akolembaka te wapi ye wana basili koleka elongo ya komona staff mobimba ya koya kosepelisa mwana na bango oyo wapi asili kokokisa mokana na ye na mokolo moye ndenge bakolobaka ete moboti ya malamu akopesaka epai mwana na ye nde wapi tomoni mama pasteur basili koleka koloba ete ya solo esengo na biso ezali ete yo mpe okokisi mokano na nsima ya komini ya Kasavubu tomoni bongo komini ya Bongolo bango wana mpe bazali koya toujours maleme toujours na rythme ya Fliki wapi azali kongondula kotalisa mona molai nyestu mosala oyo wapi toyebete biso baso papa Gaston ya kosalaka nde wapi tomoni paroisse ya Bongolo na nsima ya pasteur ya Bongolo nde tozali komona
Tobo Sanate, le 1er août, Bisogno Sonakimbancheke, le 1er août, Bisogno Sonakimbancheke, Checheki, Kinshasa, au grand complet, Naporosa Kimbancheke, Tokozalawana, Bona, Esengo, Kuna, Naporosa Kimbancheke, Ozalako Yinda Mabe, Papa, Jean-Lusikila Makanano, Bazo clôturé en 2026, Mabal les aussi là. En 2026, nous sommes clôturés, là il soit Mabal les Oya, en 2026 yo. Là il soit mariage, là il soit Mabala, là il soit choix, et donc clôturé mais awa. Yo na nobalité, aux célibataires, sambele pas enzambe, kende na mayasima, côté 10 fois. Ngande président na bino na lobby. En 2026 yo, côté 10 fois na mayasima. Côté 10 fois. Pose chance à Gobal. Pour choisir aussi. Lola peut clôturer en Gobal na balle. Au Mesenga ko côté na Rotana hôtel. Ba fleuve Congo. Mbongo zo futa Congo. E koki dot te. E koki dot. Keba. Ba célibataire bokeba. Bozana tata na bino, bozana tata na bino. Bokeba ba célibataire. Tata na bango ça. Bokeba ba célibataire. Eh ya. A combien de partis politiques? Tata na bino sali. Adel notable. Yo gel. Keba. Vous avez célibataire. Et qu'on l'obakak. Il y a Josoko Balite en 2026 au Kangio. Wawa to Kang. Bati Moussuna Kotanga va commenter maintenant le Nios en général. On a d'autres va commencer à procéder. Tenga dans la procédure. Qui est là? Soko Balite en 2026 ah, to clôturer. Nani sus. Na Kotanga te. Na Kotanga te. Na côté ya biso bana basi na Kotanga te. Na Kotanga te. Kende ko dinda 10 fois la main en kamba. Futa transport na yo. Oh, ye pas la gawa. Parce que le voiture va s'en lever. Non, sincères félicitations na couple Larson Yumula. On est à animation, il y a président provincial et il y a célibataire. Il y a presque information qui banguiste dans la ville et province de Kinshasa. Na esprit a bien beau comprendre. Maman nous soit prescrit. Toko dans la résidence. Maman nous soit prescrit. Toko dans la résidence. Netinga boye célibataire. Nous avons des biloko à 2 jours. Il y a l'élo, il y a lobby, ti lundi. Nous avons une garantie. Le rôle appelle Ingoma, ça va appeler sa moto dimanche. N'a profité quand l'élo. N'a profité. N'a pas moi fou, n'a pas ndak, n'a pas chauffé en rocac. N'a chauffé dans bande. N'a chauffé dans dame. Oh, nous avons besoin de célibataire. Go. Bamususu, eh, batie le bango de mesa qui toko. Batie, bazipi ango, en serviette. Bazipi, bazo de la cac. Papa ko ya erni. Papa ko ya erni. Ngaka basani nezo de la ndak. Basani na baluto zo zela ngai esa ngolamba lelo to kolamba te chance na kokuta na ngwawa pues il faut kolamba ka bo chaque jour nzamba sunginga na kuta ni nango plus na kuta ni nango nazo ngo kamba la moko communiquer le 1er août banakin ba lela la bonne musique Bisogno stokutani na paroisse centrale ya Kimbancheke et ba wapi Checheki Kinshasa au grand complet na paroisse ya Kimbancheke le 1er août touti mariage ya papa Larson Yuma oui ba eko signaler biso décoration et sami bongo et pa ya Papa Mpala Sogolingo Zoye Kende Bongo na Kambaki Ogokuta Ekuna na Kambaki Touti mariage ya Papa Larson Yuma Awana centre de Kimbangise de Kasavubu Mokolo Lelo